na même asuba nzembo na ngate na ba TV ya batu na TV oto elega pa batu na kenanga na idéologie ya le King Fally parce que moi na mobo même je suis à quoi commenter mais ko mapena ba akoma ba bana be nzembo mo yemo ko expliquer te bato orchestre qui convaincu te et bato qui convaincu qui public en fait c'est qui public qui convaincu Kofi aina mobali kitoko halata kitoko yeo nakata Londres mbotika kotongo yeo ye alobakate gentil eleka yeo oh elobele ye mokisto mosantu bana nzambe eyala na mamususu za otu wana eleka we ansona salaki ya salaki ongana salaki ezalaki opé ya mabe ezalaki ya malamu pe ezalaki mais plus important toloba o eza skolelo bon en fait nga bazanga na yaki basalisa nga test ka leka boye ngane muna créer mambo ikoma kike non bazi chanter mo mais kana no ye et après faire azaki pété faire aye azaki na poto aye comment ba yo kanga pe na ye nanga satan asalite ezaki c'est les foules en pungu à Djani mais bah bonjour pas aux en Maroc lié mutazalaki. Voilà, ça commence comme ça ici sur CL News TV, mon pépé Yassika. Au micro, c'est moi, héritier maestro, le maître de la presse, héritier maestro. Je vous dis bonjour, Bissikato Bozo Landa Bisso. Je vous aime bien parce que vous payez Bisso confiance, Yakolanda CL News TV na ba moment surtout kolanda ba vidéo na biso tout ce qui est au kota. Merci beaucoup et surtout merci na ba abonné na biso ya CL News TV et puis surtout na ba tupé bo s'abonner na nté aux autres na minute au luka au s'abonner parce que CL News TV to za ba information ezaka normal et puis to za rapproche et actualité une fois actualité ezali biso CL News TV to ya ka to informer bino parce que ezali obligation na biso. Merci beaucoup. Aujourd'hui, héritier maestro, le maître de la presse, je suis avec un invité, un artiste que nous allons devoir partager et causer de plusieurs choses sur l'actualité musicale et puis sur Yemoko, actualité na Yemoko. Herman Stadi, aide-moi à ouvrir notre artiste que je m'en vais dire bonjour. Bonjour Star. Bonjour monsieur, bon frère, bonjour Ndegonangai. Santé Boni. Ouais, santé c'est hyper important, ça très bien, donc santé ça très bien. Merci, voilà, j'espère que vous avez compris que je suis sur mon plateau avec Eboalotin Pava. Hein, le procureur, n'a évité sur la procureur Tilelo. Avec lui, tu rebelles à Mansolo et Belé. Et Boalotin te dit que santé est bien et première fois tu yambayo na CL News TV na héritier maestro na yambayo mais na préféré abonner na biso oyo bazota la biso ya maestro et ba tout internet bon vous na moi na c'est un peu polémique exact pour user maestro. Merci, je suis leur maître, ça n'engage que moi-même. Ça n'engage pas de problème. C'est leur maître. Moi, tu dois avoir une école. C'est qui maestro, toi, c'est qui professeur. Donc, mais ça leur engage. Ce qui me concerne, les acquis. Nous devons remettre sa titre, toi, Lingi. Tu vas pessier, toi, me pessier. Voilà. Merci beaucoup, Pava. Okomeka ko sunga biso betela biso brièvement na bandaka. Oui. Même en fait c'est tellement que j'en ai en parlé plus de 15 ans. C'est la première fois ici na vous pouvez fouiller partout d'ailleurs vous verrez que non na bandaki na quartier na Rage Musica na qui na rue des sons au Papa Charlie. Pas tout n'a Charlie Mwamba, yo yebi été. Mais pendant qu'il y a ça, la succès na ça. Bah Charles Man, parce qu'il était un big ça comme batteur dans Rue des Sons. Et de là, na qui pas fait dans do à Congo, nem ta la singa pena musique ndenge za do à Congo. Et de là na les qui
quelques semaines et pas y a levé dans les Karmapa Karmalov il y a Zalaki te les gars OK ça oh non bah ça bimisi disque excusez-moi bah zo quitté bah musicien et na il a pena bah musicien na il a pena plus de 5-6 chanteurs. Mais après, offre maison mère que non, maison mère Zolukayo, et puis n'a que maison mère. Et voilà ce que je suis aujourd'hui. Et Boalotino, pas Varouti, mais c'est les procureurs, ma petite très belle Nazongo, c'est grâce à maison mère, voilà. Merci beaucoup. Voilà que j'avais raison, il y a retour parce que tu es bakité que le capé n'a pas ya vena biso Karmapa mais les lots tu découvrir yango et ça lui fait c'est monene pour na batutu bazota biso partout dans le monde tu es belio mingi siko na maison mère pas va na maison mère ti o longwa lelo o comme leader o sa orchestre na yo o sa chemin na yo to koloba na maison mère ça la combien des années na maison mère na côté na 2003 Nabimi na 2000 voilà 2000 voilà quoi 10 fin à 2017 donc fin à 2017 donc ba na sali na koloba ke na maison na sali 13 ans 14 ou 15 ans non 14 15 ans je crois oui il a des choses comme ça à 14 15 ans voilà donc je ne sais pas préciser na côté na septembre na 2003 et puis na bimi na novembre 2017 environ 14 ans. Merci beaucoup. Environ 14 ans au Betty na maison mère. Tout banana par intégration na maison mère na époque au kota en 2003 au kota maison mère na au piste nini na marché et puis au kota ba athlète nini. C'est na ba athlète nini bazalaki. Donc ba vaillant titan géant tout bazalaki. Na kota ki à la queue lélé. Na kota ya queue lélé et utobima et puis ba uti Londres et ba zongi. En Londres, Angola, Londres qui dit Angola, et puis voilà, on a contacté na moment là. Donc on a contacté tout le monde, sauf que Babindombe, Namabiala, tout le monde était là. On va sur Longwati. Kolongwate, ça c'est pas mon problème, mais naïbi que Bangonde Bazalaki à cette époque-là. Je viens en JDT ou pour nalinga mingi, je viens en JDT à Zalaki voilà. Na salisa yo test tant yo komi parce que na époque moto ya ko mo ke yonde o koma ko salisa ba tout test mais tant yo yaka na salisa yo test na maison bon en fait nga ba tant ya ki ba salisa nga test ka le ka boy nga ne muna créer mambo kuma ki ke non ba je chanter mo mais kana no yé et après faire azaki pété faire ayé azaki na poto ayé comment ba yo nga pena yé nga satan la salite c'est zaki c'est les foules en pungu à Djani mais bah bonjour pas aux en Maroc les mutazalaki ferraillé tout ça il na battle tout ça il na battle type les grands les gars après tu vois comment les 31 décembre donc parcours ezaki moi tant moulaye plutôt que dans le 31 décembre voilà mais n'empêche que tout le chanteur était là mais bah chanteur ou qui les gars na battle les aki à Djani na Ferrego là. Voilà. Et Bolotin a respect à abonné na biso bazota biso partout dans le monde. Ceux qui ont encore rappelé biso battle au Bosalana Ferré. Mais je ne sais pas encore battle tout ça parce qu'il y a mois de septembre c'était que Tchébino bon improvisé. Improvisation soit il a filmé peut-être l'équipe. Et voilà, donc on a un moment le 23 septembre, on a quitté Mamoto Salakine, mais ils ont tellement convaincant, tellement qu'ils ont titan et voilà, ça qui péque voilà. Mais avant il y a beaucoup un orchestre tant au commun orchestre ba copé ça on a elo comment il y a orchestre au yemba elo nini orchestre au yemba au convaincant bato kutaki na orchestre pour bandima facilement. Non, bato orchestre qui convainquité. Et bato qui convaincu qui public. En fait, il y a qui public, il y a qui convaincu.
Kofi aina mobali kitoko halata kitoko yeo nakata Londres mbotika kotongo yeo ye alobaka te gentil eleka yeo oh oh elobeli ye mokisto mosantu bana nzambe eyala. Merci beaucoup, c'est Pavarotti et Boalotino au micro des maestros. Pour comprendre que c'était à moi na wenge ayaki asala eloko wana pe convaincre ba sénateur na évité so na ba moment na ba sénateur bazaki et à la samane ezala zala. Ah, cette époque là sénateur na ba député. C'est on appelle élection ezala raté. Merci beaucoup. Grand merci d'abord à toi, Christelle Mamoula Rose, ma patronne, et puis Molonga Naye, Papine Zolameso depuis Paris, place Bozali Binomi Balé. Merci, on évolue avec Pavarotti. Pavarotti, Siko, après au côté maison mère, Nzembo et Bandikoya, na oumé. Na mambakala oyo mo retrouver na internet na yo. En fait, à cette époque-là, quand on a Koti, tout le monde n'était pas content qu'il n'a Koti. Mais je ne s'en sers à rien dans le temps à combo et à nani nanani. Mais, est-ce qu'on a raison à petit bureau à cette époque-là? T'es pas rapport aux peut-être à cette époque-là, il y a Wenge Mobimbati, Bouake Angola, Angola qui est poto. Voilà. Ça dit que ça ne sert à rien. Tout le monde raconter histoire antérieure que vous pouvez fouiller n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. De l'Union, il y a Iboalotin, ils ont une page officielle naie. Ils ont une carte à maison mère, na maison mère parce que en fait, doit Congo l'accent est belé. Grâce à Doha Congo, on a eu honorable, l'honorable Jean Goubal, c'est grâce à lui. On a eu Papa le Tumba, c'est grâce à Doha Congo. Donc c'est-à-dire que, mais on a tout peut-être dans Internet, mais ce qui est plus, une histoire, nini, mission est belé partout, sur le Boalotin officiel au monde à tout, soit sur le monde au monde à maison mère. Donc en fait tout qui est na mamusu c'est ça oh tout on est les cas ouais en son à salaki on a salaki et salaki op ya mabe salaki ya malamu pe salaki mais le plus important tout le bas oh ça skolelo. Merci beaucoup parce que c'est votre demande mais oh ça demande public na yo tinda bango pe ina ya public nanga ba fouiller na ba tiroir nanga ba mona oh tout naza. Ok, merci. On ne pouvait pas parler des Boalotins aujourd'hui sans pourtant Kota la Nassima et Boalotin à Salanini et entraîner parce que Batu Belé, Nazwaki, na Kota nga bakombote mais naibi Batu Belé na s'entretenant na bango oyo yamba na maison mère, bamsusu baloba ningo zaki dur. Bansusu ba témoignage ndenge ezaki soki oteleminaye bozo yemba naye il faut aza makasi donc moyen attend va comme ya batu ah eza bien té donc voilà eza juste information c'est tout na bien eza ngote ke yo bangi batu wana tunga na bangi bango tu bango babanga mais ça juste histoire tant on a besoin de pas les kama pas yo kutondimité sont pas ça dit que il ezaki nani nga ezaki à dire par rapport ya nini par rapport ya kobana ko yemba makasi il faut muto ozo salisa test na yemba ka makasi batu to wana nde bazana to bande baza mulongo batu to rutanga bayebiki na yemba ka makasi c'est vrai il fallait muto wana alia atonda po ayemba na yo so ayeko sa test nga na pesi ngaite mais na travers ko yeba na ngai pesi batebele ba vie tu comprends mais si tu as des personnes, ça est l'autre. Ils ont été comme ça, bando ça dépend ngate, bando ça la on va pas ouérat. Merci, vous avez compris. Nazana est beau. Non, boya on a autant à comme on a polémique. Ils ont encore réalité à vie. Na ebiso ke na le kaka et pas ya kama. Est-ce que ça polémique? Mais et bon le temps, to o meka ko sunga ngai na bato ba ta la biso. Na sunga yo, zela na sunga yo. Zela bena na sunga yo. Na tangelo ba kombo ya bato oyo. Sincèrement. Ah, na lo ba sincèrement. Na lo bango, mais sunga biso mamuki.
Ok, place tozalaki nazana master na ngai ye siko il faut natanga parce que il créé problème té nazana mutulora Arnold de Baseli Wingi ye to bengaki ouais Arnold il dit que tu as bêté un témoignage qui ah beau abana bêta masolo master na yo kimi nde ma mususu pona ko kimi ko kimaka te po moto abangisa moto azate bango tu bande baza o bayaki après nga to avangai na beta masolo na bango ebangisa nga na nini est-ce que yo nde okoma na problème de toute façon bon affaire classée bango tu babanganga voilà le quoi bango tu yo lobi bango tout. Tant lobi tout le monde ont eu peur de moi et affaire classée tout le dépannage. Merci beaucoup. Aujourd'hui c'est dépannage. Yemoko a anticipé yango. To kenena parce que c'est Eboalotino. Mais Eboalotino avant to kota dépannage. Nazan pour ça batota biso ba mekako ko sentir yo na moi ba vocal na yo vocal avant dans le chant parce que na ko chapé ba chant to kota mamba ba chant avant to koma dépannage mais moi ba vocal oyo marka yo oyo moko ça na winge pe na marka yo ata 3 kaka en fait bon na ebisa ki yo makambo na ngani yo ko trouver no na internet te siko neti ba vocal oyo marka yo eza kati na yo biso to s'il te plaît pardon na osala ba émission pour la sortie il y a générique nanga il y a dépannage ils ont mis le 24 na le 24 na 23h 24 mais na 23h59 tu vois je parle plus de ça autour on a ça qui et ça na vu 23h59 donc c'est-à-dire que 0 mais 59 temps au raté au comme on a 0 hertz voilà c'est-à-dire que nazo ba mingi makambo eza ngai à cette parce que na peso pas na lekaki pas na salaki mais c'est plus important sur moi ce que je fais aujourd'hui ce que je serai aujourd'hui ce que je pense demain et anini hein yango tobeta mingi makambo na biso ya dépannage pourquoi mais ba vocal on eza ya yote so rappeler bato ota biso bato tu ba otala biso ba bike ma douce moitié chérie lobelanga na moi douceur po elongola oh mon amour na komia weturdi fadili kenzo brise pangeski zofen ngai na lingi yula bolse bolingo etoni ngai na motema yepa yo changa doa Kongo na yebateo bipai na bipai bakotuna yo kende wapi yano ninga na kompesa wera sone nguyuliria izaya belé. Ouais, c'était juste 3 autres signes au Sali en pays. Merci beaucoup d'abord et puis j'espère que tu vas se surtout Herman Stade yo kaninga lilia ngona sima caméra donc so sala ki angote olinga fe no boma mutema na. Merci beaucoup mais à part ba vocaux au sala pe ba chant oyo markaki to mona au sala bulawayo to sali au sali pinzolivor pota OK voilà pota ni na bandai ko luka au sali pota au sali pinzolivor mais ce qui to meki to créer moi polémique autour ya banzembo na nga na luka ngai ne mona luka autour ya banzembo na yo moko na santa que comment on appelle nini oya liboso ya temps présent et bulawayo et beta makasi par rapport ya pota na pinzolivor ni je beta makasi parce que et revenant à sincère makasi c'est vrai bulawayo ils ont contre-temps collègue banzembo tout bon oui écoute on a un problème énorme du genre énorme du genre énorme mais pourquoi parce que naza besoin ya kwakize batuté naza besoin ya koza na te je suis problématique mais naza besoin ya kwakize batuté je suis problématique moi éclaircissement on a un problème nango pa pinzolivor et s'envola librement pota librement tindenge oboni ti tokendaki Angola toke boye tokende Kabinda toke Soyo toke Mwanda ezaki pona banzembo wana ezaki pona bulawayo te bulawayo ya nzembo ya ki kombati na niveau tokondima te mais kati ya orchestre ezaki combattre na mukili
ils ont un orchestre, ils ont un temps pour soit pété dans mukili. Mais et c'est là plus beau temps. On a des œuvres inoubliables, pardon. Maintenant, Pinzolivore, na pota, bangonde mutu, bazaki na bango, parce que na Pinzolivore, tu retrouver intervention ezaka ya na nguna. C'est ça là, ezaya ba Pinzolivore, tu actualité à l'élo. Nazozonga no wana parce que batu bakomela na saki ke na yamba yo. S'il vous plaît. Tu sola ebele, mambo ezaki important to loba elekite. Kana historique briefing les kaka boya salaki non historique nanga so bato akina ebalotino officiel bakozwa makambo nanga tout. Tu comprends pas? C'est-à-dire qu'on a tout photo ça ba émission spéciale pour to lobaka ke parcours na yo. Mais soko yo ça nanga émission tout ça la émission par rapport à mamona ça lelo. Parce que on risque to loba oza photo loba leloti. Ça va? OK. Je ne t'impose pas, mais tous à la moins un peu modéré. Tout le ami m'emballélo. Merci beaucoup. C'est lui l'invité. Il a ses droits. Merci à tout le monde surtout. Merci à tout vos pessimistes confiance, vos pessi temps et à Roland la émission évoluer. C'est l'artiste. On devrait d'abord savoir. Mais il faut il y a peut-être sali émission rien que Eboalotin parcours. Naso e osala Eboalotin lelo, yakande mingi makamani Eboalotin osala lelo. Pour aider yo aux en question sur lelo. Passer nanga aux en a besoin aux en facilité au fouillant. Mais présent nanga aux en a besoin aux en a fait difficulté au fouiller. C'est ça qui te fera quand même bah émission sur ma casse collègue. Moi je te propose hein ezala bongo. Hein? Herman Stadi, oui. Herman Stadi derrière la caméra, donc ouais. Parcours, non, c'est possible. Parcours, au tinéa, nous sommes déjà parcours. Au ben Michel, au tinéa ba questionnaire, Natangi, et puis on parle sur ça, je sais pas, bon, nega izalaka. Au moins on a ça ba émission, oyo ba doit candidater, voilà. Merci beaucoup. Là, toujours ça, n'engé Igwe Alobar, hein. Tu tourner page, tu côté. Il y a ça à geste boy, tu tourner page. C'est ça total à rave na hote mais biso total à rayer tu qui à tourner page. Ah. Donc voilà dépannage aujourd'hui, dépannage total comme on a dit moment au Bimisaki. Si je ne me trompe pas, tant au Afrique du Sud, au Tchaki, au Pismo qu'on a marché, titre d'abord Isaki Nen. Bon, c'est comme tel pour voir les musique au biso betara à tête de Afro Congo et après il y a une autre 1000 personnes comme les Arumba. Voilà. Ben titre on a ils ont un cas de dépannage, tous les qui single à part, tous ils ont un cas de dépannage. Non, nous sommes en cas de dépannage. Mais ça va biloko monsieur Zaba ceux qui ont dépannage au Mobimba monsieur Zaba bonus parce que tu as déjà bazaki nango. Voilà. Maintenant là, on attend quoi après yango parce que tout le monde qui est au Bimisaki yango et la kisibiso qui est boaloté à Zoya tout le monde il peut au bêti moi production moi na moment après un certain temps tout le monde qui moi OK au bêti il connaît au bêti ba production oui nga na landa ki yo na landa langage ya moi na kinga lingala ezana ko diminuer hein au bêti ba production parce que production ne sera production. Voilà. OK. Merci au Betiba Production. Après, au voyager puis on a bête musique à monter. Tu voyager dans bureau, tu voyager dans orchestre. Tu seulement tu sali pe un mois libanda, tu zongi kande ezalaka. Ba voyage n'est ba place ni. OK. Nous va bandundu na bandundu kenge, tu sala ki tu beti 3 concerts. Tolongwana toke Mwanda tobeti 3 concerts après tokati Kabinda tozongi ana kisasa n'en parlons pas tobeti bisike belé mais to meki déjà kobima déjà libanda voilà mais mingi na lingaki to mekobeta liso parce que ngai personnellement na mekaki ko observer na moi que tant obimisi au piswana au banaki kosala ozaki plus d'actualité mais tu as remarqué que dans un moment moboye ozozala lisusu d'actualité te apparemment yo moko promotion neti o kataki lisusu to moi ba difficulté tonné
En fait tango ngai nde nazaki trop libanda et que orchestre ezaki A plus awa bazaki trop na ba coulisses ba nini bomuni mambo nde ezalaka soyo mo ozate actualité pesa mwande mususu en fait bango ba ata bango ba lobby baza ba musicien baza ba chanteur baza ba guitariste ba nini mais ezande monanga te en fait yango esaki moi parce que faut na quand même concentrer na premier disque na ngai mais to mo koma na suka na komo koma siko na mo zongi sa activité tout ndenge ezalaka donc activité tout so yeboye beaucoup de biso boye toke bo to kuti voilà donc ba répétition oui ba activité tout to zongi sango tout ndenge ezalaki so na kini malebo pour mona biso so na Marguerite pour mona biso so na village nous pour mona biso voilà. Merci beaucoup Ebolotino. Siko Awaboye, tous la siko sorti et à générique le 24 mai. Ouais. Générique na titre à dépannage. Merci beaucoup le 24 mai c'est dépannage pesali. Mais on a ce que tu le vois ba kansaka ke pour nous ça l'album faut ezaka nini botoke mais on a appellation kala. Mais nzembo na nega dépannage pesali. Merci tolingaki o rappeler biso moi elo muke na kati ya opiso bimisaki ya Afro Congo mo yemba banzembo na na ba orchestre na bango pour et c'est regrettable les sur orchestre nini yembi nzembo na tozana na ndenge ya ko solola ça ne sert à rien ba orchestre. Mais ezaka na famille na ngai en famille a wenge ba yembi ba nzembo na famille na ngai ça dit que mutu mo boye avandi nepe nzembo na yo ayibi pa ba komela ngote et pa pe o komela kite yé pa yé na moi 2 4 5 ti maloba pe akomo yemba ngona TV na bango le quoi on attend ko silika te ntango ko sala musala na okipe bango te siko bango ba zwi nzembo nonde ni tank obission nzembo na eza ngana ko yemba ngona TV kande o senga na yembawa bato ozwa pete bazwi pe avanciste sikundena ona yemba nga suba bana yemba suba nzembo na ngate na ba TV ya bato na TV to elega pa bato na kenanga na idéologie ya le King Fally parce que moi mutu mobo même je suis à ko komater ma ko mapena ba akoma ba bana yemba nzembo mo yemo ko expliquer te parce que mutu na comprendre te ina TV na bango adem lonzembo na yo mais malheureusement bazoika maloba oyo bango mona ikeno so yemba mi meneti batangi mingi ba moyen danger malheureusement contenu nil. Mais par exemple nzembo nini parce que déjà basi bazui dans ce rappeler biso to comme bakuta na sokoda bakuta na ngandeni bazite parce que vous avez bien organisé bakuta na sokoda c'est ça ko rappeler biso ata muke te to rappeler te pour ça to rappeler au Bolanda 10 baleki na TV na bango je viens nanga massa nanga de ya bandika guerre nanga mais guerre ya makasi na sepeli nango pour ça pena bien lo pena na sepeli nango pena ke nga pena na komi eza penze mo na somba te quoi na somba ngote mais nzembo nga na komi vous comprenez ça dit que et ya bien ego ya pendongo oui na bang ego ya pendongo donc moi j'écris je m'inspire et mutumo boy to comme un moment na tout ça dans ma générique. Merci beaucoup plutôt to sengaki Afro Congo oyo obimisaki déjà parce que eza eloko ebimaki déjà toyoka yango et ande tozali pour ça au rappeler bato ata mo morceau moko ya Afro Congo oyo oyebimisaki na Afrique du Sud. Soki na moni yo nena komaka mokili nyonso tuye komaka ya ngai mosika na ngai nde yokotisi basusi ba migraine na vi na ngai nalela yo nazaya yo voilà. Ba couleur nini ya sika oyo komemela biso na dépannage. Ba couleur ya sika déjà bazo copier déjà Mobutu kukungwendo wa Sabanga. On comprend en côté il va le temps. Mais ba couleur ya sika mais en tout cas en fait bandeko to batala ngai
Nanga présenté ba condoléances nanga pena le plus attristé et présenté par un ami frère que nous avons grandi ensemble. To katana lipa to lia fufu ya réalité à vie masa nanga Didi Douma. Otaki ko perdre hier to kundaki mère biologique de maman Marceline. Didi Douma Boga de Côte d'Azur na oncle na biso Marco Zefondo, Yuyu Douma, Clet Douma, Tokundaki, Maman Nabiso, Auto, où est-ce qu'il faut ensemble, les saïbis, Tigaïbiso. Mais après ça, tous les cas, dans la réalisation, il y a générique, il y a clip, tout ça, il y a un musée Tigali. Il y a le cas, Poto, Gloire Douma, les sommets, Place Bozali, donc tout ça. Donc, et là, on a que ba mélodie à Sika, il n'a rien à voir. Et ça peut être rumba kaka. Mais na yoki bandit surtout na yoki ba master tout. Obazana ba bimisi na ope ba salimo ba extrait na ba internet tout a vu le mode. Toi le mode ça dit que makambo nanga pensée nanga philosophie nanga ezakanga. Bango donc ça dit ba omona pena ile oza Sika. Donc au bang ata elo mote ke oko bimisa boye elo fikine ya na fikine mais ça ba géné surtout to le ba générique oyo bimisa le 24 mais ba générique oyo e bimi ezo beta tena nema bete bolimbisa nga eleki yango ya solo Sika yo ka baninga te na yoki kasi po na bimisa bango pe oyoka nga o bimisa prenga bayokanga c'est-à-dire que ne pas toi ça je ne comprends que nga générique ce qu'on a sali yango bien que na sali on a ba artiste nanga ba mission nanga coup de chapeau vraiment merci dans satellite tchétché azana pas ba 13 gold ba compresseur ba Obama ba trésor synthé donc ensemble tout ça qui générique c'est-à-dire que nga moko ndaki pe auteur ya ba cri auteur ya ba danse Dieu m'entend parler na koseli mutu makambo te kolomutu na kozwa temps okuta na ba mission na ngai ba oyebisa o c'est-à-dire que potentialité moko boye inédit na sali ba cri na se ba danse maintenant oyebi que non système avait le tumba yo domaine ya oyemba ti ko ba cri te bo kango yo sali oui domaine avait le tumba. Esprit avec le tumba. Donc yo mo bois qui tenait ba leader mususu to moni bazo bois. Na ne mabete na yebi ko bois makasi na bois sikote. Na travailler na batuti. Bango pe na besoin vivre, nga pe na besoin vivre. Tous comme un. C'est-à-dire tous a le ko bomoko. Passe ya moni ezapé ayo. Voilà. Et tout moi ba leader mususu ba chanteur bango pe ba yemba ata muke abois ki ata muke atiki. Ne to yo ka ba fali ba bois ka ba bois ki muke ba Fabregas ekoya nango nga na kosama ka muloko la le king te na kosama muloko la maestro te nga sama papo ya ngai sadiki nazangi manga mwana te mais na sali ba cri eza kwa papo lutumba ko minzembo mais apesi yango na chanteur yima ba kala wana ko débrouiller po yemba nga pe na ko débrouiller cri mais na yibi ko boaka po na banda na orchestre na biso ya quartier rage musique na ndo ko boaka na zoyemba. Voilà. Merci beaucoup Pavarotti, je pense que Toza n'a fait à émission. En tout cas mais dépannage yo mais que générique on a évité. En tout cas félicitations à Masaranga qui l'équipe captain en pause à Paris. Cliff Mbungu les sommets Place aux Ali Cliff Mbungu Michel Miguel Miguel Tshisekedi Place aux Ali vraiment bah mais ça dit que ngana sali ba de surprise na sali bango surprise boka nzate sana sali surprise na kobina zeke na tiki pe surprise na koyemba te koyemba ndi muteleki kobina ponanga. Merci Tozo zela ba surprise ya makasi surtout na dépannage ndenge yo moko o tukolo bayango o surprendre biso malgré à lobby hein
akobwaka te ayemba te biloko ya sika parce que baoyiba déjà na compte ya nina bino Michel a otindela bino lien botala mamunga na sala tito koma le 24 botala mamuna na sala pose na yoki te obini mabe obini mamona to abi okosaka biso mais apparemment pe na wenge obana ko bina te to yebeli na mamba obina oyemba merci abanaki kota koyemba. Merci beaucoup abana ko lia mongo côté ya koyemba donc yango nde au salaire mo mutema mabe obombeli bango côté ya ko bina mais nazo nyoko ma de côté salaire za côté moko mais en fait c'est pas ça le vrai problème ba nous mon en fond danseur donc ba négliger ki yo côté ya danse ba négliger était ba nous mon en fond danseur ki yo kangaka makambo yango na kangaka bango tout na ti bango parasol na ti bango attente na kangi bango na champ mais ce que tout le monde à l'exception d'aucune héritier wata d'aucune personne héritier wata à l'exception de qui d'héritier wata à l'exception d'aucune personne yo ki ngana suki phrase na ngate yo molanga héritier wata non parce que y a lobaka y pe alobaka bongo ki à l'exception de personne na nini yande na ngana cheye parce que donc yo ça en émission moi ma ça ingénieur Ange on a ingénieur dessous na quartier na bino on a besoin que caméra ils aura partout na téléphone yoana donc moi je dis à l'exception d'aucune pas de héritier pas de qui que ce soit ça dit parce que bimaloko a contradiction hein? De qui je me yé aleki alobi na orchestre mobimba yene muto akangaki mambo chant donc muto bana ko yemba loko aye azaki te ya loba bongo parce que lelo na mona yo na place o baki na zaki deuxième olobi oleka ki bango nazo comprendre obi que nazo comprendre binoté bino ba journaliste na leki ba tutu ya wenge na ko yemba tamuso comprendre te ça dit que nga na sala école na sala institut o ba to yemba kati lelo na kati ya wenge quand je dis à l'exception d'aucune ça dit nga na vite que non et mutu boete batutu na quartier na coin na bango ba yemba nete eboalotin na ba orchestre na bango yo soko oza oleki eboalotin na quartier na bino pe na coin na bino pe ba yemba nete yo héritier za massa nanga aza frère nanga mais quand je parle de moi je parle de moi de eboalotin quand lui parle de lui il ne parlera que dans l'histoire de lui et eboalotin ça même de même que nga na sali histoire nanga mais comme lingo paraphrasango wa mariango wa coupleango héritier aza bon chanteur aza pe na orchestre na ye mais nga na za procureur soki otunie ndeko na ndene bi wana monstre nande mabete monstre o to monaki bazo katae donc azo ko kenda ta mikilité monstre nde wana parce que compétition ezaki mingi nde ba voyage mais to bana mona monstre o ya yemba danger mais bakati atikali ozana besoin de sala émission o kozokisa bato non te polémique te tozo yo lobi ozaki monstre ngana zongisi yo boalotin yaka na makambu ya tant on a parce que histoire et boalotin ti place a commis na yebsa ki yo so to salango oye na yebso bien mais on continue ko provoquer ngai na temps wana te c'est le fait le to na mamba sika président sika ba opposition ba leader ba opposition à sika zompane donc tunde toza boye toza na lamuka toza na cash toza na FCC toza na boye Moïse a commis lelo zompane ça dit que ngenge za boy ngana do ba bien so lingo to tuna to ba makambo oyo ko beta ba bombe oye to sala émission ba bombe na sala émission ya dépannage mon album et générique nanga ezobima le 24 parce que tu vois c'est ça ton que no kende boy Richard sala ki boy nana sala ki boy Richard za massa nanga azape na massa nanga ona taline tan belé ko le ka faire koleka JDT il vient na biso koleka Emelia na zone temps ebelé to partager ebelé to lala penzala ebelé comprendre c'est-à-dire so ngina on a besoin ça emena ba bombe oui bena ça le ba bombe pour na sala bien
Koyela ngate arata ki voyage za orchestre na ngate orchestre wera. Ils ont pas. Boke ne peut aucun boke na kan bozu kanité. Bazu ba jouer bo malambar pe bazu kan. Et toi azaki na kanité. Bazu ki kan. Ba grand joueur Cameroun bazaki participer gité. Mais na individualité au moins ba joueur ba grand joueur ba continuer. Mais ba joueur ba pesa ki kan. L'autre. Merci beaucoup, Eboalotin. Vous avez compris. Moutoaza Maé à comprendre. À comprendre. Na Lukatoko Taïsou na Muzinde Tepo à Zobo Yanae Makamba. Bitoya Kosa émission. Na osa ne mambo a disque na. Dépannage. Soko yena émission mambo Eboalotin ndengo zaki na wenge boy. Tango lelo na je préviens hein, à tout le monde. Na ba journalistes, ba internautes partout bozali. Ça dit que je parle que de Eboalotin. Mon histoire, vous la connaissez, boyebi yango. Nazo rappeler batute. Boyebi nga pa na wuti. Bozong sa mingi simate to lo mingi présent. Ça va? Prochainement, très prochainement, so ingoto na émission polémique, tout ça lango après dépannage. Le quoi bola mingi a besoin polémique, boluka titre bo komate. Et Eboalotin fingi wera, afingi shibe, afingi kofi, afingi boye. Comment na yo mais contenir aux yangote. En fait, on a besoin de tout ça, émission où ils ont purement Eboalotin. Dépannage, combien de titres? Na yebi ko déterminer mais na roluka jour au ça la émission na bureau nanga na batu oyo bazo financer dépannage bango ba peso parce que décider nga na instrument. Les idée nanga, projet nanga. Banzembo eza ebele mais choix eza kaka yanga kate, choix eza dans l'ensemble. Tous comme un. Ok, merci beaucoup. Eboalotin a travaillé à Nebongo, tous comme un. Donc, bureau bazara nisika na bango. Hein? Les athées que bazara négligé, partager tout ça. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Un mot de la fin, un programme et puis dédicace, un numéro de contact sur PESA. Mot de la fin, Zani. Mot de la fin, on a supposé la générique, on a le 24. Et ce bima de ces mois, le 24 mai, et après, l'intégralité, il y a disque. L'intégralité. Nayebi, il se tout embeli basi. Mais nga na embeli ka moi c'était. Na embeli ba fenio sur la société. Ba fenio sur la société. Ego na bolingo, ego na ndenga camaraderie, tout ça na sala yango. Na ndenga famille pe, famille na bino na yembele yango. Na yembele pe Kukungwendo Didier Duma, Kukungwendo Wazabanga Didier Duma. Na yembele pe l'immortel Dadi Sasa. Na yembele pe Papi Matalatala. E banzem otu vie ba yembela yo. Na ndema bete ba masa ba yembaki na bango eza pe faute na bangote. Mais na yembi oyo ezapena jamais dans les na ba zanal de batiango na ba bombango nzembo moko très important. Et na yembeli pe vie na ngai Adrien Mukiadi bis encore à mon vrai kuna okuta bena kuna zaka ba honorable ba excellence po nzembo ya yemo azana excellence. Donc, on a excellence. On a honorable Raphaël Kibuka. On a 4 quadruple brassard et la 5e est Zanini, vice-gouverneur. Hein? Nerombungu. Ça dit que qu'un type, quoi tout, 5 fois. Eli 5 fois Eli Nerombungu fungwa banga moyo vient à biso ya quartier vient au Koli Raphaël Kibuka honorable maître vient dans ya quartier ça dit que beaucoup ta ba surprise a belé ba surprise en surprise ça dit que ndé mabete disque nanga boyo ka ngote ke non so okimamba ngote mais okima nemba ngona na kobina Naroye Mbappé au qui m'ambango na piste parce que na embeli batugo là-bas PDG jaune c'est traka
John Setraka. Oto Emile Mundande, c'est bien, Wembla Wanande. John Setraka. Yana papi. Denge igwa Embeli Banande. Yembi munoko na mume Yembele Mundande. Tika. Mais na félicité ba artiste congolais tout ba sali ba œuvre na bango. Malheureusement, toi qui na idée mon côté, ngana sali idée un peu plus supérieure que les autres. Ça n'engage que moi. Mais félicitations parce que banze mon abino pe et pesinga pe motivation na courage il y a ko travailler encore et ça linga bien que ba congolais, ba artiste congolais ba travailler makasi collègue ba américain, collègue ba américain, collègue ba nigérien. Vraiment ba tout ba grand nom tout à RDC. Ferregola, les King Fali et tous les autres. Donc voilà. Vraiment merci Nabino parce que mutaza musika zate. Mutaza musika zate. Petit tout ozaka na kaka wana kaka. Bimisa mutunao. Vraiment merci et puis merci na ba artiste congolais oyo baza déjà renommé internationalement ba edenga. Pour na to vendre comme na sukao. Donc voilà. Les 24 numéro de le contact il y a 090 45 12 403 090 12 090 45 12 403 et puis beaucoup de bisous plus dans le 09 98 043 853 09 98 043 853 ou soit à 09 98 14 71 58 09 98 14 71 58 wana bozwa mon général Boiseau. Oui, monsieur pesa na katikati ya 09 et bozwa 090 bozwa CG na biso te di masala. Oh monsieur pesa na katikati ils avaient un millier ngamuro. Numéro sali 17 ans d'existence et échange raté. Mais en tout cas merci Nao mon frère mais ce qui olingi to ça ba émission oyo bato balinga bazoka oui to sali. Mais tout ça la piste ba émission il y a Eboalotin, Lelo, Eboalotino, Pavarotti azo ça nini. Ba difficulté, ba problème, ba nini. Vous comprenez? Donc c'est vraiment important. Na pesi mbote na vina nga Didi Boyoko. Na pesi mbote na vina nga makuiza nsona mukusa talo makelele beleko leka bango tu. Eliashib. Na bosanite ko pesa mbote na vina ngai Crispin Kugata na Suisse. Na pesi Jérôme Abiala na Genève. Vina Jérôme Abiala ya muteba internaute. Vina Jérôme Abiala na pesi mbote belé. Na pesi bambote belé na vina nga Chibasu na pesi mbote na vina ngai masa na ngai Jojo Kamalom Kidimien bato baleki tellement ebelé na binga ke na États-Unis na pesi ado iwe na pesi na mbote na Paris place azali mutu na ngai na bosanité na États-Unis na pesi papa na mama bambote belé puis atende fouille na pesi bambote belé et puis na bosanité na pesi petit na Patrick Chava depuis Chicago Tchétché depuis Tchétché azaki monsieur nanga mais gana DV nae akenda États-Unis Tchétché abwaki na générique ba doit vivre azana Chicago. Et puis Lionel Chamala n'habite sur commandé il est qui est tellement que n'habite sur na Bossana Jean-Pierre Bossano vient à Bruxelles na peso ambote belé na Bossanité nani sus Cyril Kufunda freelance mangoi makila ba champion parce que tu lui yombe Lyon et puis na Bossanité vient ngai père nangai Anissé Pedro Sperinto bambote belé Freddy Likenzo ata
Didi Boyo te bandela. On to bandela raté. On est hymne. Et puis après si vient oncle Nabiso Alain Touloulou place aux Ali Touloulou. Et puis na oncle Nabiso Missien Touloulou place aux Ali. Bon en tous so la Bossanio benga biso na ba numéro to pesi poto Bossano na dépannage. Hein to Bossano dépannage. Ba masala nga baza ebele partout. Ba vina nga Gimouchoué Kilouemba place aux Ali. Gimouche Gilouemba place aux Ali na pesi na mbote belé. Ba on a Bossani bo ba vouloir ngate eza émission liboso te ya mi balé pété asuka te ni crête bosila petite sœur propre. Et puis Olga Shungu yazana Angola te Patrick Mabel Nzamba Kabelo so ba tshaka suki tu bo tshaka na mutu bo eskizenga na zape yanke likola batu basala ki yanke pona kola na matete na kola pe na oni britannique na kola côté ba honorable et que excellence gouverneur Nerombung na kola côté ba honorable de kola Raphaël Kibuka na kola pe na ba masala kola ba Didier Douma na kola pe na ba masala kola ba Guy Chinois ba Junior Chobo c'est là comme fight comme donc ba grand fighter c'est nga na koli na ba fighter ça na yu maté ils ont encore to kola pe bien to kola pe moi bien to kola pe bien ça dit que tire chasse moi mon boulot to kola pe moi bien donc il a pesi ba tout il a pesi oncle nanga Louinou Albert et puis frère nangai Alain Vumuka na Londres place Azali wana ndeko nanga Alain Vumuka na Londres bien des bonnes choses. Merci pour tout. Merci. Et je te remercie. Et puis le patron de cette chaîne, n'a pas essayé Mbote Belé. Ah, Christelle. La Rose. Hein? La Rose n'a pas essayé Mbote Belé, Christelle. Boy d'Arabiso. Pour Biso peut de d'Arabino. Bah internet surtout boy d'Arabiso. Pour Biso to kosa ma mbo sala na tchepe kitinanga. Parce que poser une question à moto yébité et ça le peut succès mais boy d'Arabiso massa nanga ya poto na poto place aux Ali na peso Mbote Belé donc tout le monde qui me connaisse boy baké na yu maté na zappé enquêté mais na za moto ayebi un homme averti à vos deux ça appelle moto linga banda guerre na ngai ngasa libodoté na sala appelle mbondate nga sala rumba na sala musique internationale na sala tout ba bon oui bon début à semaine na Weranson pour montaye binga ko lekaye bazara mibale do à Congo na Weranson les autres ce sont mes fanatiques voilà. Ce sont ces fanatiques, c'est par là qu'on achève cette émission aujourd'hui, mais quant à moi aussi de remercier tous ceux qui me soutiennent particulièrement la patronne. Merci beaucoup Eboalutino. Merci. Excusez-moi, on appelle ça Sharon Nkonki. Bambote nao place aux Ali. Excusez-moi, pardon. Kokatate. Kokatangote. Bruno Konki. Kokatangote. Et puis il y a Marjane Nkonki. Et puis na pesi petit nanga Joël et les qui a Irsil le Combe donc va famille le Combe na pesi no Mbote Belé. Et quant à moi je vous quitte pour aujourd'hui très prochainement je dis bien très prochainement l'état qui n'a été comme ça de Douma akufali maman azozonga pénible séjour à Kinshasa. Et oncle Nangai Marco Zefondo, très pénible, un moment vraiment très violent et puis plein de suspense pour mon frère Didier Douma. Vraiment, on est frères, on est famille, nous avons grandi ensemble. Ce n'est pas pour rien que nous sommes amis d'enfance, ce n'est pas pour rien. Donc il rentre aujourd'hui, 3 semaines de pénible, de souffrance. Mais il va se soulager avec Love Douma et puis nos enfants, nos 2 filles, Diveline, Shekina, Elohim, Banabana Nabiso. Et puis
Maestro, tokanaki bien. Voilà. Adrien Mukiadi, tokanaki bien. Merci beaucoup Adrien Mukiadi. Boyo Kanaki bien, c'est la dernière phrase de Eboalotin Pavarotti. Merci à toi mon grand frère Clary Kantou. Clary Kantou, Mokozi à Strasbourg. Au Baki Trésor Dongo. Trésor Dongo. Mannequin à Bordeaux. Ok, d'accord, Trésor Dongo. Otakiki, Nazongi déjà, le mannequin. Moté Matanya Mawe TV, Clary Kantou, Kalate na juin à Nakatia Kin, Nakatia Mabele. Merci à tout le monde, Oyo, Bolandi émission. Sans oublier, lui, c'est là où le cœur du maître se repose. Ouais, c'est le garçon plaisir. Lui, c'est le garçon plaisir. Projecteur donc na minute na kati ya France ba merci na batutu o talinga ina bango merci na batutu bo pesa biso confiance ya rota la émission du début à la fin. Merci à Yaman Stadi derrière la caméra, à toute l'équipe de CL News TV ici à Kinshasa, Golo Mayala, Vanessa Moussa, ma consoeur, merci la patronne comme on le dit toujours. Merci à tout le monde, abonnez-vous surtout pour besoin sous Pavarotti à la Kibino à Beta Bomb. Toya Lukae pour la bombe ya Makambuya historique. Retrouvons-nous prochainement. Garçon plaisir, projet.